Merci Bandeko, Mwanamboka Toussé Alonga, maître avocat. Lelo esengeli aloba po azamoko moi politique o aloba pamba pamba te. Mais attachement na UDPS, maître naende Etienne Tshisekedi atikala ko trahir UDPS te. Ko laksa keno mwana akoli yango asali parti PLT pona ayeba kote ya évangile ya Tshisekedi. Ngamoko onazoloba na kindara na ye na lisala Angenga, Bokutu, Tibinga, on a remercié Équateur pour y avoir voté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Yango boyoki kenon lelo kolobana président AU UDPS, Obazobenga Aigle Jean-Marc Aboun, kono a reconnaître batu oyo bamela na egaz, bato bamtia na ye mateka na miso, oyo bazo mérité ko défendre bato bazana yakoma. Bato bazana Sankuru, bato bazana Lomela, bato bazana Est, bato bazana Congo central. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de répondre à notre invitation. Comme vous le savez, je suis Toussaint Alonga, président du parti Les Transformateurs. Mais aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous, non pas comme président d'un parti politique, mais comme un combattant. Donc ici, vous avez reçu un combattant. Un combattant, c'est un pouvoir. Et j'ai fait mieux ce pouvoir-là d'un combattant pour m'adresser à vous. L'histoire politique de la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à ce jour, est caractérisée par la répétition des égarements politiques. Ces égarements liés au comportement des hommes politiques. 60 ans de l'indépendance égale 60 ans de l'indépendance d'Igège égale comme si nous étions encore un pays sous la coupe de la colonisation. Tout simplement parce que l'homme politique et les politiciens congolais n'ont pas compris qu'il faut innover sa société. Il faut de nouvelles méthodes de gestion. Il faut des méthodes qualitatives de gestion. Ce qui fait que ces pays, ces grands pays, le Congo, au regard de ces immenses richesses, demeure un pays au ghetto. Ceci est lié à la gouvernance depuis 1960 jusqu'à ce jour. Les nouveaux gouvernements que nous attendons tous, les nouveaux gouvernements que nous appelons de tout notre vœu, doivent se distinguer par de nouvelles méthodes qualitatives de gestion, par sa perception de gouvernance différente par rapport aux autres gouvernements passés. La souffrance de notre pays, de notre peuple, a atteint le paroxysme au barreau de l'échelle politique, économique, sociale les moins élevés dans les concerts des nations. Au point que l'homme congolais, l'individu congolais, au regard des autres peuples, ne signifie rien. Congolais égale rien. Il faut une nouvelle imprimante de la gestion. Il faut une nouvelle façon de voir. Voilà pourquoi l'union sacrée
qui, au demeurant, une très bonne idée de fédérer ceux qui partagent un certain nombre de valeurs autour du président de la République, de sorte que ces valeurs soient conjuguées dans le sens de l'intérêt général, voulais-je dire, dans le sens de l'intérêt de notre peuple. Voilà pourquoi, en ma qualité de combattant, le premier conseil à donner à ce gouvernement qui va arriver bientôt, que les critères sélectifs de ceux qui vont composer ce gouvernement soient des critères objectifs. Des critères objectifs liés à la technicité, liés à la moralité, liés à l'engagement politique et citoyen, des critères liés également à l'obligation de résultats pour chaque membre du gouvernement. Je voudrais ici m'adresser très respectueusement à Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il est pour nous la somme du combat, le fruit du combat. Je voudrais ici, Excellence, Monsieur le Président, que vous accordiez une place de choix aux combattants de valeurs. Je dis bien aux combattants de valeurs. Ceux qui ont résisté contre les brimades, contre tous les flux et reflux de la vie mouvante, contre les intimidations, qui ont refusé la corruption, qui ont accepté d'être trimés, pourvu que l'objectif du changement arrive un jour, que vous leur accordiez une place de choix dans ce gouvernement, au regard de leur combat. Je voudrais ici, en votre qualité de garant de la nation, que vous veillez également à ce qui concerne les équilibres politiques, que vous veillez également à ce qu'on appelle la géopolitique. L'idée donc des choix des animateurs s'avère être ici indispensable. Ces tests de choix des animateurs augurent la nouvelle philosophie politique de la gestion par rapport au nouveau gouvernement qui arrive. Ce dont nous souhaitons que ceux qui ont réellement milité ont gardé la foi dans les combats, ont résisté contre les affres de tous ordres, contre la corruption, contre les brimades et les intimidations, soient également récompensés. Nous devons accorder une place de choix au combat politique pour servir à la génération future, qu'ils sachent que si vous combattez pour la nation vous récompensera. Il ne faudrait pas que le combat ici soit considéré comme un vœu pieux, qu'une place de choix soit accordée aux combattants comme vous venez d'être couronnés. Mesdames et messieurs, voilà les quelques mots de ma communication d'aujourd'hui. Et tout en formulant le vœu que le nouveau gouvernement qui arrive prendra réellement en charge les desiderata de tous ordres de notre peuple. Nous voulons voir les hommes de qualité, celles avec les hommes de qualité que nous pouvons construire un pays de qualité. Je vous remercie.
Batata, ma maman bandeko, communication na biso ya lelo, pas na qualité ya président ya parti politique PLT, mais na qualité ya combattant. Na lingina rappelé bino à titre historique, tango na conférence nationale, le président Tshisekedi bapona qui est premier ministre. Tango maréchal Mobutu asiliki akangi primature, batuni président Tshisekedi na ba journaliste. Maintenant bakangi primature ozali sous premier ministre était alobi non. Réponse à pesa yi ba journaliste alobi awa nazana pouvoir ya un combattant contre la dictature. Et l'ingi kolobaki kozala un combattant c'est déjà un pouvoir. C'est au nom de ce pouvoir ya combattant nde nazui lelo maloba pona loba. L'ancien premier ministre Lumumba lobaki sans le combat vous n'aurez rien aujourd'hui ni demain et à jamais. C'est-à-dire que bitumba oto sali pour que l'actuel président a comme président de la République ezali somme ezali fruit ya bitumba eza kadote ba oyo babundaki ba garder foi na bango na kati ya bitumba bandimaki ba brimade ba boyaki ba corruption ba gardaki foi na bango ba garder ligne politique na bango ti lelo tozo senga na tata mokonzi a accordé bango une place de choix na gouvernement ezoya pona ko servir na ba génération ko ya sima ba yebake soko bundi pona mboka otikali sembo olongoli lokoso moibi otelemi pona ba valeur o etali mboka mboka il faut honorer. Deuxième adresse na biso toza ko s'adresser yango epai na ndeko na biso président ya IDPS Jean-Marc Kabound oyo azali grand combattant ayebi valeur ya combat pe ndenge akomi lelo ezali aboutissement na couronnement ya combat oyo asali oyo parti na ngai moko tozo reconnaître tozo senga na ye ke ba accorder place de choix na ba vrai combattant o baza techniquement disposé apte moralement physiquement politiquement ba pesa bango place de choix pour na encourager bango na combat oyo basali na changement ya Congo. Tolingi koloba boye pamba te tolingi kopesa place de choix na combat que génération eza koya bayeba que soki obundi pona mboka o garder foi o maintenir ba valeur ya combat o tendami te o résister contre corruption mboka il faut honorer yo. Comme bango bakomi esika bakomi eza couronnement ya bitumba na qualité na ye président ya IDPS grand combattant a accordé une place de choix na ba combattant na gouvernement o eza koya gouvernement tozo souhaité na motema na biso mobimba oyo kozala composé na ba techniciens les hommes de qualité les combattants au baza pétri na esprit ya développement la Congo oyo baza revêti na ba valeur ya ko poussa mboka ekenda liboso to mona bango à l'œuvre. Tout cela pour na servir ba leçon na génération ekoya que soki obundi pona mboka oboyi corruption oboyi makambo bosoto oboyi kotambola gauche à droite otelemi sur place au croire au garder foi na combat na yo mboka il faut honorer yo. Yango toyawa kosala cette petite adresse pona koyebisa na tata mokonzi ya mboka a veiller na makambo etali équilibre notamment na province ya Grand Équateur na province ya
province orientale, la formule ya kala, où ils sont sous-représentés. Dans 4 espaces linguistiques, Équateur, ils sont sous-représentés. À veiller également que dans le gouvernement, il y a question de représentativité par des hommes de qualité, et la leitmotiv nae na kati na vision ya sika oyo union sacrée alingi a imprimer. To sengi pe na ndeko président ya IDPS Jean-Marc Kabound na qualité na ya grand combattant a veillé à tombola les autres combattants qui ont combattu pour des valeurs, qui ont gardé la foi na kati ya combat, de sorte que mboka yo finalement et servir leçon na bateau. Que tango to sala politique eza lokola apostolat. Il faut to na foi na ba valeur to ndimeli. Via ko yenga yenga ka lelo zawa, lobi ozakuna lobo ozakuna eza na tinate e ko futate. Voilà ba o ba telema na kati ya nzela ba garda foi na combattant na combat na bango, ba garda ba valeur ya combat république pe quel que soit tant au mikole kolekana république eza na pouvoir ya honorer bango. Voilà sens ya communication na biso na mokolo ya lelo na pesibino merci mingi na ndenge bondimi koya koyoka communication na biso. Toussaint Alonga azanani aza maître avocat de formation boyebi bato oyo Toussaint Alonga a défenda. Deuxièmement, lelo Toussaint Alonga image yango moko ezoloba ya solo akenda na Équateur to akenda te amema photo ya président to amema te. Tozane esengo makasi ya komona président national ya parti PLD na kati ya province na biso yesu ke azali mwana ya mongala tomato ya mi parti na esengo mingi oyo eza eloko nde ya mongala bien ke parti politique eza mpona état national na biso yango yango nde comme eloko ya biso ya province ya mongala Bela sini micro na osa mosala mobilisation. On a maître Toussaint Alonga avocat du peuple, président pe abiso na niveau national ya Kisasa ya ACBL. Donc, on a sepene makasi. Na Kisasa asumba abiso makasi. En tout cas, j'ai un souci à mboka, souci à Congo. On a besoin na maître Toussaint Alonga avocat du peuple. Nous avons besoin. Maître Toussaint Alonga, président national.
parce que tu sais à la peine Ana Kongo mobimba boyaka tolandango Ana tate kosima na maboko PLT, Parti des transformateurs, le respect de la dignité humaine. Maître Toussaint Alonga, président national. Coup de chapeau. Vraiment Bangoma, Olala Yankon, ingénieur David Lengestar, Miss Musique toujours fort. Solidarité, unité nationale, abonné gouvernance, président national, parti les transformateurs, maître Toussaint Longa, président national, parti les transformateurs, justice et développement. Parti les transformateurs. Parti les transformateurs. Parti les transformateurs. Parti les transformateurs. Parti na biso ya moyo. Parti les transformateurs. Parti ya bana Kongo. Parti les transformateurs. Parti les transformateurs. Oya biso nyonso tolandango. Parti na biso yango papa mama boyaka tolandango. Fait la force Ana Kongo mobimba boyaka tolandango Ana tate kosima na maboko Bonanga oza sentiment nini ya komona Toussaint Alonga na kati ya esengo eza mingi moto tozelaki yeyo otuka lokola akomi eza esengo mingi mpona biso bana mongala otuka makambo biso tozelaki yango mingi eza esengo mpo ya mwana na biso ya mboka kosala biso parti politiki oyo biso toza na esengo mingi depuis Mobutu, depuis Kasavubu tozwa nano parti politiki ya biso moko te bongo mpo na biso ezali esengo mingi mpo na mongala mpo tozwi mpena molobeli oyo akoki kolobela biso parti politique oyo ezali esengo mingi mpo na bana mongala.
Belté, la liberté, Belté, la justice, Belté, la solidarité, Belté, l'unité nationale, Belté, la bonne gouvernance. Parti les transformateurs, Salonga, président national. Belté, Parti les transformateurs, Salonga, président national. Abana Congo, Parti les transformateurs, Abana Mongala, Parti les transformateurs, justice et développement. Bana Kongo mobimba boyaka tolanda ngo bana tete kosima maboko PLT, Parti des transformateurs, le respect de la dignité humaine. Maître Toussaint Alonga. du Congo. Parti les transformateurs, Maître Toussaint Alonga, président national. Parti les transformateurs, Maître Toussaint Alonga, président national. Parti des transformateurs, la justice. Justice et développement. Parti na biso ya moyo parti ya bana oyaka biso nyonso tolandako tina biso yango papa mama boyaka tolandango la force bana Kongo mobimba boyaka tolanda ngo bana tate kosima maboko
bongandanga lisala parti na biso ya moyo parti ya bana oyaka biso nyonso tolandako totina biso yango papa mama boyaka tolandako fait la force wana kongo mama bandeko na ye awa kopesa bino message mibale ya liboso koannonce na bino ke kobanda le 2 février 2019 tokreaki officiellement parti na biso oyo ngai moko nazotambusa kombo nango PLT elingi koloba parti les transformateurs na 2019 na mois ya août tosalaki sortie officielle na biso na Kinshasa jour pour jour presque 7 mois lelo parti na biso eza koexiste parti oyo na sanza motoba eza implanté na plus ou moins 7 provinces na république na Tanganyika parti na biso eza implanté na Haut-Katanga parti ezali implanté na Kinshasa parti ezali implanté na Kasai Central Kananga parti ezali implanté na Bandundu na Kwilu parti ezali implanté na Bakongo na Matadi parti ezali implanté na Lisala na Mongala parti ezali implanté na Gemena na Sidubangi parti ezali implanté na Mbandaka na Équateur parti ezali implanté na Sanza Motoba Congo bisika nyonso na ebisi bino basali ngai confiance pamba te naza mayele koleka bakongolais nyonso basali ngai confiance parce que nyenye lisala ezali esika ya liboso oyo président national akitisi makolo na ye mpe azwi maloba mpo na koloba pamba te lisala ezali esika koko na ngai baboti na ngai bakoli babotama lisala ezali mboka na ngai nazosenga na bino bana ya lisala bana ya bongandanga bana ya bumba bosala parti PLT parti numéro 1 na kati ya Mongala. Est-ce que boyoki ngai soboza d'accord na ngai bobeta maboko na to nyenye degré ya pauvreté eza makasi pona nini 18 ans na règne ya président Kabila jamais atia makolonene na lisala nzokande nyenye landangai
naza moto nalobaka vérité mpe nalobaka malamu. Landa ngai. Règne ya président Kabila 5 chantiers ya république ata eloko moko te esalema na lisala. Nzokande awa ezaki na badepute eli na parti ya président ya kala bazobinisa bino baokabela bino ba 1000 francs. Mais lisala etikali na pauvreté. Nzokande ville ya lisala ezali ville historique. Pambate deuxième président de la République, Maréchal Mobutu Abotamao. Quel mépris, quel sabotage. Jusqu'à Zaka, tu continuer na bozoba ya boye. Bazana respect na bilote, bazana tina na bilote, mais balingi bilobo bine la kaba. Merci. À l'époque, il y a fait Katumba Mwake. A commis l'aéroport ya Lisala, a tali Lisala, a kitakate a chuki l'aéroport à Baluki Akei. Andimara te goeza ville ya Lisala. Makadamo Mobuta Tiaka et Silate Atika, ti lelo 22 ans. Kaka ndenge batika yango ndenge ezali. Nzokande lisala ebimisi bana mayele ebele. Ba professeur Vundwawe banganda bato ebele batangawa. Tango ya administration na makambo etalaki kelasi ya kotanga lisala ezalaki esika ya liboso. Tala lelo position ya lisala. Lisala eza na problème ya balobeli. Bato bino botinda na Kinshasa. Na Kinshasa bayebi bango te. Nyenye. Na lobi boye. Na Kinshasa bayebi bango te. Ata ba journaliste bayebi bango te. Journaliste oyo toye na ye soki bolandaka TV na YouTube, télévision tokomi wapi na mwana mboka Eliezer yende ata musaka yango tomemi yawo. Tomemi awa po azoba image na bino. Bato ya Poto balanda bino, bato ya Kinshasa balanda bino, bamona lolenge lisala ekomi. Nyenye bana lisala oye Pete viva Pete viva Viva pour la transformation du Congo. Eza nyenye Pesa matana loba Eza mabete bo vote ba député mais bo vote bango pona nini. Nani oya yaka awa na mbongo na yako yuko siri sanzala la bino. Tango ya escroquerie esili. Nazoyo kasambo ke député moko yende mutakoma ko empêcher lisala ekenda liboso. Makambo etali ba société o eza ko sala ba bois. Olie bakotisa mbongo na gouvernorat député wana mosala na ye kosala ka nyamu watiaka mbongo na poche. Boko maboko na bino na mona bino. Nasakola naloba tango kulitu na biso gouverneur Mbonga yaki asalaki makambo. Ndeko na biso azale no gouverneur moto wana zo continuer kaka. Mais napesi bino promesse. Tango na kozonga lisala. Na kosala conférence de presse. Bolanda na Top Congo bolanda na Okapi. Na koindexe ye. Na kokomela président Assemblée nationale. Na kosenga rendez-vous epa na président ya République.
nakopointe député wana tokoinitie baction mpo na ye de sorte que province oyo ezala libre eloko ekochange lisala soki bato oyo baza na mayele baza na makambo ya malamu bakotravaye mpo lisala ekenda liboso batata bamama bandeko ntango ekoki révolution ekota na kati ya Mongala boezite te kotelemela moto nyonso oyo akoya na moyibi mpo azongisa province oyo na nsima botelemela ye niveau province na biso eza na pauvreté gouverneur ye moko akokoka te il faut totia ye maboko il faut tosunga ye Félix Tshisekedi oyo akomi lelo président tango nayaka awa nalobelaka biloke nga naza tshisekediste banda 1990 naza na Tshisekedi naza opportuniste te ayebi nga mpe nayebi ye kozala pembeni na ye eza privilège te mpo na ngai me eza mpo na kolobela ye abalusa miso na ye na lisala na promettre bino kozonga na ngai na kosenga audience epa na président ya république koyebisa ye ndenge azotambola na baprovince nyonso il faut aya awa na lisala eza na bato bazalaki pembeni ya président ya république ya kala Joseph Kabila me batikala ta mokolo moko te koyebisa président ya république tala vi ya lisala tala vi ya bumba tala vi ya bongandanga ata mokolo moko te me kozala pembeni ya président ya république sans que miso na ye baluka na province na bino ntina nango eza nini nyenye lisala oye PRT viva yango toyewa na se na moi ya makasi otiki misala na bino batata bamama mpona koyoka message oyo eza début ya changement na province ya Mongala tokotika lisusu makambo etambola mabe te na province oyo nakomona gouverneur nakoyebisa ye soki problème ezali nga nakozala interprète na ye gratuitement na Kinshasa nalobi bien gratuitement na Kinshasa soki tokotika ye boye akoresir te il faut tosunga ye parce que eza na bato oyo bamesana na moyibi basociété ebele ya lokuta ezali awa eza na binga eza na bosonzo bafutaka bataxi te bagene na se pour que bino botika na kati na pasi mwa groupe ya baindividu babanda kobénéficie bavantage ya province kobanda lelo abu o makambo wana ekozala lisusu te toye awa mpona kolakisa bino parti na biso tosenge na bino boadere massivement na kati na parti oyo soko otali IDPS 80% ya baluba baza membre ya IDPS nalingi 80% ya bato ya Mongala bozala membre ya PLT est-ce que boyoki ngai est-ce que boyoki ngai napesi bino merci mingi na moi makasi bondimi koyoka ngai il faut boyeba ke bitumba oyo tolingi kosala na kati ya province ya Mongala tolingi kosala ngo biso moko te il faut tosala ngo na bino marche ya liboso oyo PRT akoorganize na kosenga bana nyonso ya lisala toute tendance confondue bosala marche
ya koréclame président ya république ya lisala. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Pona nini aya ye moko apape pauvreté oyo ezali awa kobanda 1995 dernier voyage ya Mobutu ti lelo président moko takoma na Mongala. Est-ce que nakosi? Mais ngai nabundi komba na changement pembeni ya Tshisekedi. Changement ekoki kozala bisika nyonso te soki ekokota mpe na mboka na ngai lisala te. Est-ce que toyokani malamu? Natondi bino napesi bino merci. Siège ya parti na biso ezali awa nazali awa kino vendredi prochain. Nakoyamba bino kobanda mercredi jeudi tokozala na séance ya information na encadrement ya bakadre ya parti bayeba parti eloko nini lolenge esengi bamiso engagé na parti pour que na 2023 ata parti moko te ezwa député awa na kati ya Mongala. Est-ce que boyokinga malamu? Est-ce que boyokinga malamu? Bomeka bango basali eloko te mbala bomeka pe biso. Est-ce que toyokani? Merci na nyonso, merci Nzambe apambola bino. Merci à Andena remercier Batonyo Sobalingaka Epenge Fofana, l'homme du moment, l'élève du maître. À Andena Soukisi, Binomoko, Bomi peut sa réponse. Tous ces alonga azo mérité, to azo mérité.